remercier, tous les remercier bien nous dit bah bon mais pour la émission à biche à www.zoommail.com. Donc si bien côté pour être vous allez comporter toujours confiance na émission à bino on ça na landa les lots bon meli bino basango ko bu landa na mukolo lelo et bon na bino te boza la kaka bisika pour vendre boyo kanini ko bon meli bino pour être biche vous allez site oyo tous allez ko information na source on a ko informer bino pe toujours à partir pour ya monter pe to ko yimsa bino ba makambo ndenge ezali ko mikana ndenge ya vérité yango ete to sengi na bino bino ba vous allez comporter confiance na bino na www.zoommail.com vous allez bisika pour vendre dina moment oyo beaucoup zo basango na bino vous allez causer bandeko babolingo mbote na bino bayebomesana kolanda émission na biso ya www.zoommail.com. lelo ngai mama Rosalie nazali na esengo ya kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kozela mokolo na mokolo. lelo tokolobela nini? lelo tokolobela émission monene oyo tolobaki tokosala mpona bandeko na biso oyo bazali na États-Unis d'Amérique pe bazali bajournaliste lokola biso pe baprésentateur pe baprésentatrice oyo bazali ntango nyonso kolakisa bosolo vis-à-vis na bapeuple congolais pe kolakisa bango ndenge nini esika lokuta ezalaka pe kolakisa bango bosolo. yango na ntango oyo nazali koloba ete lelo tokolobela bongo émission ya mama Annie na États-Unis pe papa Joachim na États-Unis bango bamesana kotalisa biso bosolo na oyo etali bamasolo ndenge nini peuple congolais azali kokosama pe bana ya nzambe bazali kokosama ntango nyonso bango bazali bato oyo bazali ntango nyonso komonisa bosolo na bango na miso ya bato. yango ete liboso ete tokota na likati na masolo ya mama Annie pe papa Joachim na ntango oyo nazali kosenga nano na papa Roger ameka kolobela biso mwa liloba oyo pe azali na yango ebongo nsima tokota na mozindo ya masolo oyo etali papa Joachim pe mama Annie na émission monene oyo basalaki pe barévélation minene oyo basalaki kosala mpona biso bana ya Congo mpona kotalisa na mokili pe korevele bana ya Congo ndenge nini bakoki kofungwama na makambo oyo ezali na nzela ya lokuta ya bapaster to banzela ya lokuta ya baprofete nyonso to wana ezali kaka mpona kofungola bato mayele po ete ezali na bato mosusu malgré nzambe aloba ete napesi bino sagesse pe intelligence po ete bokoka kososola me bato mosusu balingaka kosalela sagesse pe intelligence na bango te mpona nini? parce que wana nyonso tu ezali kozanga koyeba. papa Roger napesi yo maloba ebongo nsima tokota na émission ya solosolo mpona kolobela masolo ya mama Annie pe papa Joachim na émission monene oyo basalaki oyo mikolo euti koleka. napesi yo maloba papa Roger. Merci mingi mama Rosalie mpona maloba na yo kaka ndenge euti koloba lelo ezali mokolo moko oyo tokotalisa bosolo ya papa Joachim pe mama Annie pona makambo minene oyo bazali kosala pe makambo minene oyo bazali koloba. toyebi ete na mokili balobaka toujours ete vérité ezali eloko moko bato bandimaka yango lelo te lobi te kasi nsima ya mikolo po ete makambo oyo mama Annie na papa Joachim babanda koloba na liboso ya bilili pe ezali bamateya minene kasi bato mosusu basalaka neti bakangela yango matoi. baconseil ya boye yango nde etindaka na bapaster bafaux paster to bafaux prophète bakoma koinvente bahistoire mpona koyebisa na bandimi na bango bolanda bato wana te baza na milimo mabe. mais en réalité bafaux paster wana na bafaux prophète bayebi ete bazali kotuba nzube na kati na esika oyo mpenza bango makambo na bango ezalaka. yango ete mpona kocamoufle pe mpona koloba n'importe quoi il faut bainvente bamasolo mpona koloba ete bolanda bato wana te bazali bato moko oyo bazali rempli na milimo mabe mais ezali nde molimo ya nzambe nde ezali kolobisa bango bongo. biso tozali koconfirme yango mpo ete babiloko mingi oyo bango bazali koloba na émission na bango vraiment ezali babiloko moko ezali rare mpo ete bomona ete bakongolais batelema po ete balobela bamakambo oyo. yango ete ezali kaka ete nzambe nde apermettre po ete papa Joachim na mama Rosalie bakoka kotombola mongongo mpe kolakisa bavérité nini oyo ezali kosalama na bato oyo babengi bato ya lokuta bato bazali komanipule peuple congolais bato oyo bazali kosala makambo oyo ezali konongo ezali
zala correcte vis-à-vis na bato oyo bazali ba faible auprès na bango yango ete tozali koyebisa bino ete mama Joachim papa Joachim na mama Ani ba makambu o bazali koloba ezali ba makambu moko vraiment ya solo ya minene pe toyebi ete ezali ba message moko gênant ezali ba message moko gênant po ete bato mingi bakokoka ko digérer yango te mais babiloko oyo bato bakoka ko digérer te yango nde ezali babiloko oyo nzambe mpenza pesaka inspiration pe yango nde ezalaka vérité na kati na bato mais oyo bomonaka ete bato bazali ko digérer yango facilement pe bato bazali kondima yango facilement bandeko bosala keba po ete message ya moto oyo eyaka na molimo mosantu bandeko endimamaka pamba te pe bato mosusu bakotelaka yango doute pe bato mosusu bomona pe bakomi kobenga otango mosusu ozali ndoki mais ezali kindoki te ezali nde maloba oyo ya nguya nzambe atie kati na yo nde ezali kobangisa bato oyo bazali koyoka oyo yo ozali koloba yango ete mama Rosalie nazongiseli yo lisusu maloba oyo ete yo nde moto obandaki kabamba ya likambo yango nazongiseli yo maloba po ete okota lisusu na mozindo nsima nde toyeba kolobela bato eloko nini oyo tokotalisa bango na émission oyo tosaleli bango. Mama Rosalie, zwa maloba. Merci mingi papa Roger, sans plus tarder nazali koyebisa ete na ba congolais pe ba congolaise nyonso pe bato nyonso tu oyo bayebi ete bayokaka monoko na biso lingala nakopesa mwa conseil moko ya solo biblia elobi ete ebongi ete tokendeke na baeglise mpona kosanganaka koyokaka bamateya ya solo biblia elobi ete ebongi malamu ete mokolo eleyenga tosanganaka na bamangomba na biso mpo ete tokende koyoka bamateya ezali malamu me esika moko te mpe biblia elobi ete soki omoni ata moto ya nzela to moto mosusu azali kopesa conseil yozwa litoi na yo okanga oyoka eloko moko te mpo ete na bamateya oyo biso toyokaka na bato yango nde epesaka biso nzela mpona koyeba kozwa basolution na bamakambo ebele na vi na biso mpo ete nzambe ntango apesaki biso monoko apesaki biso matoi okomona nil par nzambe alobi ete napesi bino matoi wana mpo boyokaka kaka baconseil oyo ya bato oyo bazali koloba na eglize mpo ete ezali liloba na ngai me nzambe alobi ete napesi bino sagesse mpe intelligence boyeba na kodiscerne oyo nyonso bakoloba na bino soki nzambe alobaki bongo alobaki kaka te mpona bato oyo bazali batei me alobaki mpe lelo soki omoni moto azali koloba na yo likambo yoka mpe discerne soki omoni ezali ya malamu zwa oyo ya mabe bwaka bandeko babolingo tokoyebisa bino boyeba ete na mokili oyo ezali na bato mosusu ntango balobaka makambo balobaka yango na ntina mpe ntango balobaka makambo na bango ekendeke mpe koede to kokangola bato mingi oyo bazalaki na baproblème ndeko mpo okangwama na makambo oyo ozali na yango elingi koloba te kaka ke il faut pasteur aloba mwa liloba nde okangwami okoki mpe kokangwama na ndenge ete bato oyo nzambe atie pembeni na yo bazali koloba maloba ya kitoko mpe landeli yango epesi yo mpe solution na makambo mpo ete nzambe ndenge akelaki mokili akelaki ete mpo ete ngai nazala na besoin ya moninga mpe azala na besoin ya mosusu mpe azala na besoin ya mosusu me na ndenge ya nzela ya malamu soki ekomi na nzenge ya nzela ya mabe wana nde ezali mabe yango ete nazali kosenga na yo ete bandeko babolingo ebongi malamu bozala bato oyo bozali ntango nyonso koyoka makambo oyo tozali koloba na bino ntango nyonso mpe mokolo na mokolo lelo oyo bato mingi
babungi nzela mpe bato mingi bakwei na potopoto mpo ete bazangaki kolanda nzela ya malamu mpo ete basalaki bamakambo oyo elongo banayeki te. Yango na ntango oyo bandeko ba bolingo nazali koyebisa na bino ete conseil oyo moto akoki kozwa ekoki kouta kaka epai ya baboti oyo baboti yo te, ekoki kouta kaka epai ya bandeko na yo te, ekoki mpe kouta kaka na eglize te na lingomba na yo, kasi ekoki mpe kouta na bato oyo bavandi pembeni na yo mpe bazali koloba ozali koyoka, ezala ta na batelevizio, ezala ta na baradio, mpe soki osaleli yango ekoki mpe kobikisa yo. Mpo na yango na oyo nyonso nauti koloba nalingi natalisa bino mama congolaise oyo azali ntango nyonso kopesa baconseil mpe koloba makambo ezali barevelation oyo bato mingi bayebaka te. Mama congolaise azali korevele bato babiloko bandeko babolingo kokamwa. Tango biso tolandaki baemission na bango mpe totali toexamine yango malamu, tomilobaki ete soki bamama congolaise nyonso tu baza na likanisi moko lokola mama Ani, antuka bapaster ebele ya lokuta bakozala na piaka mpe moto akoyoka bapaster wana azali te. Tokolobela kutu bapapa mingi te mpo bapapa toyebi ete bapapa bazalaka mwa na bahésitation na baje wana oko nzambe alobi pesa boye, bapapa bahésitaka mwa moke. Ezali na bapapa mosusu mpe bazali faible, me toyebi ete bapapa mosusu mpe oyo ke bazalaka dire na makambo wana bazali, me biso bamama nde tozali na faiblesse na kote ya makambo wana. Yango wana ete ebongi malamu tolobela mingi lelo bamama. Soki mama oyo azali kopesa baconseil oyo bazalaki ata 90% na Congo, tondimi teke bapaster oyo lelo ya lokuta balingaki bazwa ngenge tolu pemba ndenge balobaka na mboka na biso. Po ete bapaster wana bazali koprofite mingi na bamama bazali faible. Yango ete na mokili balobaka ete ntango ozali kosenga nzambe apesa o mobali, sengaka mingi nzambe apesa o mobali moko azali na sagesse mingi koleka, mpe mobali oyo akobanda kotalisa yo nzela. Lelo mama Ani azwi chance ya kozala pembeni ya mobali moko oyo mobali wana azali sage mingi na kombo ya papa Joakim. Ye nde moto azali kotalisa ye toujours nzela mpe bazali kotambola malamu mpe vi na bango ezali kokende malamu. Me soki azwaki mobali moko oyo ete mobali oyo akipaka makambo ya ndako te, alekisaka bata na ye nyonso na libanda, akendeke kosala kaka bamakambo na ye, wana nde elingaki ezala mpasi mingi. Me eloko epesi ete mama Ani azala sage lelo na vi na ye mpe abanda kopesa mateya po ete amoni mingi, ayoki mingi, azwi mpe experience. Mpe mutu lokola mama Ani nandimi teke un faux pasteur ou bien faux prophète akoki koya kokosa ye. Mpe batu ya boye lokola bamama Ani nde bapasteur bakosaka mingi ke mwasi oyo ifa azala za na milimo mabe, me milimo mabe te, bamoni ete mwasi oyo azali sage mpe ezali mpasi mingi mpona kokosa ye. Yango na ntango oyo nakoloba mingi kutu te bandeko Congolais, naza kosenga na bino bolanda maloba oyo ya mama Ani, biloko oyo alobaki ya minene, barevelation oyo yasalaki, ebongo nsima bokoyeba mama Ani azali sage to azali sage te, mpe bokoyeba mwasi ya boye eske soki faux pasteur aye akozwa ye facilement, mpe koyeba eske mwasi ya boye ndenge azali na mobali na ye moto ya libanda akoki koya kokosa ye na bamasolo ezangi ntina mpo akabola libala na bango azwa mwasi ya boye. Bokoyeba yango, tokosala commentaire mingi te, mpo soki tosali commentaire ntango mosusu bokopesa bacommentaire mpe na ndenge na bino.
bolanda makambo azali koloba pe bolanda makanisi na ye bokoyeba mama ani azali sage na niveau nini. Bandeko bolanda na bilili nsima tozongela émission na biso.